Shalom, shalom, mbote, 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 na balandi nyonso tu ya émission Kombola, Bopeto. Zamba pambola bino vraiment, balandi nyonso tu ya émission Kombola, Bopeto. Zamba sala bino penza babola mwebele bisika bino nyonso tu bozali. En tout cas, na souhaité bino boye imalamu, nakata chaîne na bino, nakata chaîne na biso, ya Kombola, Bopeto. O ezali chaîne, o ezali ko parler sur la propriété. Et sa chaîne, o ezo beta sete nango makasi sur la propriété. Tokoki na biso, kolobela pe ba sujet mususu, mais o ezali vraiment principal, ezali ke Kombola, Bopeto, yangonde penza eza d'actualité. Kombola, Bopeto, yangonde ezali penza message yatan. Kombola, Bopeto, nde ezali volonté na Nzambe. Parce que Nzambe aza contre salité, Nzambe alingi salité te. Et lokola ye alingi salité te, aza ko senga na biso, pe ko oblige na biso, oyo tozali bana na ye, oyo tozali kelamu na ye, esengeli totia bopeto, bisika oyo tozovanda, esengeli totia bopeto na banzoto na biso, esengeli totia bopeto na mitema na biso, esengeli totia bopeto na esprit na biso, na kati na vie na biso, na kati na ba relation na biso, na kati na makambo na biso nyonso. Tobengami na kati na kotia bopeto. Tobengami na kati na kotia bopeto parce que bopeto ya mwana ndeza volonté na Nzambe. Yango ndeko na ye koyebisa yo esika ozali. Komesana na salite te. Komesana na salite te. Salite ba mesana kanango te. Salite ba komisa kango moninga te. Salite ba komisa kaye jamais meilleur ami. Mais salite azalaka toujours ennemi. Zwa salite treta kango lokola ennemi na yo. Monaka salite lokola ennemi numéro 1 na yo. Omoni na place oyo sala batambokili bakoma binemi na yo. Na place oyo sala ke batambokili bangonde okoma komona bango penza ke bangonde ba démon. Na ndenge yo sala ke batambokili okoma komona bangonde ba diabulu. En réalité, bango baza ba diabulu te. Diabulu aliposo ezande salite. Diabulu ya liboso ezalinde mbindo. Diabulu ya liboso ezalinde donc salite. Yango obengami na kokota na kati na musala. Parce que salite eza eloko elongwaka nango te kaka yango moko. Jamais okoko vando zalaka na environnement moko sale. Pe olobaka mbala moko koma propre pe komi propre non. Avant que place ezalaki salite ekoma propre. Ya liposo esengeli moto atelema. Ya liposo esengeli moto nanu alamuka. Esengeli moto alamuka nanu na kata pongo ya azalaki. O azalaki ko vanda na kata na salita azalaki ko trouver ngo normal. O azalaki ko vivre lokola ngulu aza ko trouver ngo normal. Parce que ngulu nde ase sentaka à l'aise na tango azalaka na kati na bosoto. Ngulu ase sentaka à l'aise na tango azalaka na kati na potopoto. Ngulu ato sukole na mai ya propre. Okomona kaka kala mingi te. Akokene koluka kaka mai o ezali ya bosoto. Pe adindi na kati. Okomona place o ezalaki ya ba poto ake adindi na kati. Etangu ya dindi na kati wana. Aza ko se sentir à l'aise. Donc okotike bambula na bambula. Bane na bane. Ngulu akotika la ko réclamer te. Ngulu akotika la ko réclamer te que place au botengeza ya salite. Non. Au contraire, écoute, ye pona ye. Place ya salite, neza place où yaza ko se sentir à l'aise. Place ya salite, neza place yaza ko azomi yoka vraiment qu'en tout cas, vie yango. Mais or que soko zui ngulu, ote na place ya propre, ngulu ako se sentir à l'aise te. Ngulu ako se sentir à l'aise te. Ati ako luka kake sika salite za. Akene komi indisa na kati. Akene ko vanda na kati. Pona ayoka bien. Tandis que yo za mutu mama nanga. Yo za mutu papa nanga. Oza ngulu te. Po yo mesana na salite. Oza ngulu te. Po yo linga salite. Oza ngulu te. Po yo linga ba poto ba place ankele. Oza ngulu te. Yo za mutu. Oyo nzamba keli na image pe na ressemblance na ye.
oyo nzambe akamati image na ye ya bonzambe azwi apesi yo yango oyo nzambe azwi ressemblance na ye ya bonzambe azwi apesi yo yango nzambe alingaka salite te nzambe alingaka salite te avandaka mpe na place ya salite te avandaka mpe na place ya nkele te esika salite eza nzambe mbala moko adeplasaka esika kaka salite eza nzambe mbala moko alongwaka parce que ye na salite donc ekolaka te nzambe na salite ekolaka te nzambe na salite donc etenaka même pas donc bakoki jamais kodemere même ata une minute nzambe na salite bademeraka même pas donc soki kaka salite ye place wana directement nzambe alongwe wana esika propriété eza nde esika nzambe avandaka nde esika nzambe awumelaka nde esika nzambe azalaka yango yo fo yeba sikoyo ke bakela na image ya nani eske bakela na image ya ngulu eske bakela na image ya ngulu po sepelaka na salite siko yo kosepela yo sepelaka na salite wana ozwa nani ozwa nani parce que yo bakela na image ya nzambe bakela na image ya ngulu te bakela na image ya ngulu te siko yo kisalite ozalaka nango wana oyo mesana nango oyo vandaka nango olalaka nango olamukaka nango kisalite wana ozwa nani parce que nzambe alobi ke akela na image pe na ressemblance na ye lokola ya akela na image na ressemblance na ye cela veut dire que tu dois vivre comme Dieu il faut vivre lokola nzambe il faut ozala lokola nzambe ndenge nzamba boyaka salite ndenge yo pe esengeli oboyaka salite ndenge nzambe aboyaka mbindo ndenge yo pe fo boyaka mbindo ndenge nzambe akimbaka place okaka bosoto kaka soki ekoti nzambe mbala moko a disparaître alongwe ndenge yo pe il faut ezalaka ezala batu mususu nzambe akabwana na bango ka likolo na salite azalaka kalami ya nzambe azalaka kala muninga na nzambe intime ya nzambe oyo ke tango nyonso bazalaka toujours na relation ya kitoko na nzambe bazalaka na bomoko na nzambe bazalaka na bondeko na nzambe meloko ekabola bango ezani eza kaka salite salite tango ekoti mbala moko esani ekaboli mutu na nzambe ekaboli mutu na nzambe esali même à tel point que même maloba oyo ya mutu oyo asa salite epa nzambe ekomi donc kosala ye makelele donc na mato ya nzambe ekomi lokola dérangement mungongo oyo ezalaki ntango ezoloba ntango ezobelela nzambe azoyoka ngo mbala moko oyo ezalaki ke soki elobi maloba nzambe azoyoka ngo kitoko na matoi me kaka mungongo moko wana ntango ezwi salite ekotisi na kati mungongo wana ekomi soki elobeli nzambe azoyoka ke makelele na kati ya matoi donc matoi ya nzambe ezokoka ta kosupporte yango te donc matoi ya nzambe ezokoka même pas kosupporte yango parce que eza tellement kodérange nzambe kotia nzambe mal à l'aise nzambe azolinga même pas koyoka yango et puis mutu oyo akomi salite loboko ya nzambe oyo babike loboko na nzambe ekomaka bisika nyonso loboko na nzambe ekomaka partout donc eza na porti moko te koki koloba ke porti oyo elimita loboko na nzambe koki kokoma te eza na mboka moko te oyo koki kosala ke mboka oyo loboko na nzambe ekoki jamais kokota eza na ville moko te oyo ke nzambe loboko nekoki kokoma te eza na prison moko te oyo ke loboko na nzambe ekoki kokoma te eza na environnement moko te oyo ke loboko na nzambe ekokoma te mais soki lisumu kaka soki ekoti salite soki kaka ekoti loboko na nzambe
ezokoka lisusu donc ekomaka lisusu te. Donc ezaki nzambe ye moko alingaka lisusu kokomisa loboko na ye place wana te. Donc tellement salite leki loboko na nzambe koki même ata musapi ya nzambe ekoki ata koya na place wana te. Ata linzaka ya nzambe ekoki koya na place wana te. Parce que salite leki. Salite leki. Salite eleki. Ke loboko na nzambe, musapi na nzambe, eboyi kokoma na mboka wana. Musapi na nzambe, eboyi kokoma na territoire wana. Linzaka ya nzambe, eboyi kokoma na via mutu wana. Pona nini? Pona salite. Donc nzamba detestaka salite na façon moko o ezali ya haut niveau. Nzamba detestaka salite na façon moko o ezali ya haut niveau. Ya haut niveau. Donc salite na nzambe il y a pas match. Donc salite na nzambe coopération ezate. Salite na nzambe ezalaka coupure. O monde kure katanaka. Ndenge ezalaka obozaki na kura pumulili kake koti kure katani. Ah. Donc esika salite eza donc coupure katanaka. Relation ezalaka lisusu te. Donc contact ezalaka lisusu te. Obele la tana musika obeta ata na musika na beka koganga ata makasi na multiplier vraiment donc ata ba gêne na multiplier ba sacrifice na sala penza boy ponzamba yokanga au yokate soki place yoza salite za nzamba oyokate. Nzamba koyokate parce que asa contre salite. Asa contre salite. Nzamba coopéraka na salite te. Nzamba coopéraka na salite te. Yango yo muto kelama na image pe na ressemblance na nzambe. Soko lingi koza na bondeko na nzambe. Olingi koza na relation malamu na nzambe. Apprendre à vivre dans la propreté. Yekola kofanda na kat na propreté. Yekola vraiment ko babengi propreté yekola yango. Yekola yango ndeko nango za kolandanga. Ndeko nango ozwili baku ya kokota na kat na chaîne oyo. Ndeko nango ozwili baku ya kokota na kat na chaîne oyo ya kombola bopeto pona koyoka maloba oyo. Soko lingi ko coopérer malamu na nzambe. Soko lingi koza na relation malamu na nzambe. Yekola kokombola. Donc yekola kolinga bopeto. Yekola kolinga propreté. Yekola kolinga donc zala ami ya propreté. Donc na kati na yo, na kati na esprit na yo. Bandara déjà donc kokoma ennemi à salité. Ennemi numéro 1 à salité. Donc, il y a salité na façon moko donc pas possible. Donc, salité est à la pensa adversaire na yo. Donc, salité, il faut est à la pensa donc adversaire na yo que okoki jamais qu'on se sentir à l'aise. Et si ka salité ça, donc, aux attentes na seconde té, ya qu'on se sentir à l'aise. Et si ka salité ça, donc, okoki même pas kolala. Et si ka salité ça, okoki même pas ko vanda, que le lo vandi lobo kuna po vandi, non. Soko zova na ndengwana, cela veut dire que yo, ressemblance na yo ezandengulu. Or que en réalité, ressemblance na yo ezangulu te. Ressemblance na yo ezanzambe. Nzamba kela on a image pe na ressemblance na ye. Yango ozana obligation ya ko ressembler Nzambe même na mode de vie na ye. Kokana na Nzambe même na mode de vie na ye. Ndenge ye sika vandaka ezala kaka propre. Tala ebandeli tango Nzamba kela ki mokili. Tala jardin de Eden. Nzamba kela ki yango très propre. Jardin de Eden.
ezalaki environnement moko vraiment oyo ezalaki saine mpona mutu. Jardin de Den ezalaki vraiment endroit moko ya sécurité, ya santé ya mutu, ya vie ya mutu. Mais tangu mutu aluki akoma salite, tangu mutu abebisi bondeko na Nzambe, asepeli na salite, asepeli kovanda na salite, kolia na salite, kovivre na salite, tomona yango ke non basalaki ni babengana bango na kata Jardin de Den. Eko benga nango lelo tala mokili na biso ndenge ekoma. Tala mokili na biso ndenge ekoma. Catastrophe. Partout, catastrophe. Et ça, on va côté, on va comprendre que il faut vraiment tous à la propre. Va comprendre le domaine en propriété. Mais malheureusement, va comprendre en malamouté. Va comprendre en malamouté. Parce que pour la bango, ils ont compris que la propriété, c'est toujours au niveau de l'extérieur. Bapetoli basali babongisi bandaku na bango, babongisi balabala na bango, babongisi bamboka na bango, batongi ba immeuble kitoko, bambeli mboka, basali pe mboka wow. Mais babosa ni bopeto oyo ya kati. Parce que Nzamba lobi basokolaka kopo kaka na libanda te. Kopo basokola yango kaka na libanda te. Donc soko sukoli libanda sukola pe na kati. Donc fo na kati ezala propre, libanda pe ezala propre. C'est alors que tango ozo pesa mutu mai, mutu akomela mai na kimia pe na esengo nyonso. Parce que akomona na kati eta ya propre, eta ya kopo eza propre, atala pe na niveau ya libanda kopo eza propre. Mais est-ce que yo ko sepela baya ko présenter yo kopo ya mai oyo ke kopo wana baya ko pesa o ya mai soko tali libanda ya kopo otali libanda ya kopo propre na nenga osakana te kopo clean na nenga osakana te babongisi batelisi yango penza. Mais soko bwaki miso na kata kopo nkele moko donc donc na ebite soki na pesela ngo kombo nini kopo eza ruiné na kati, kopo eza vraiment donc mbindo moko pas possible. Est-ce que soki ba pesi o mai na kata kopo alolenge wana okokomela? Est-ce que okokomela mai? Je ne pense pas que okokomela mai. Pour mela mai soki pe bazwi pe kopo wana pe basuko na bango na kati kopo eza propre. Mais libanda batiki yango salite eza penda na ba ruine tout autour na extérieur nango. Balobi zwa mela mai. Est-ce qu'on mela? Est-ce qu'on mela? Je ne pense pas qu'on linga komela. La raison pour laquelle propriété eza affaire ya intérieur pena extérieur. Ya intérieur na extérieur. Donc okoki jamais kolobakete nata bopeto kaka na niveau ya libanda. Ok, bakute no mwasi moko mwa. Bakute no mobali moko mwa. Mais bameko kota kaka na kati na yo. Bameko kota kaka na kati na yo. Nkela modèle wana. Nkela modèle no oh, mais pote nyuso nazo mona libanda donc ezali nango kaka sembla. Donc propre nyuso nazo mona libanda ka sembla. Ako monda lelo na ebite suite ozo kende wapi. Monda lelo komi monda ya bamanzaka tikuna, ya basili tikuna. Donc monde moko tozake donc ozo mona ke batu baza vraiment focalisé na o ezali apparence. Batu nyonso baza focalisé na à ce qui est extérieur. Donc baza ko embellir extérieur, baza dépenser beaucoup pour l'extérieur, baza ko investir beaucoup pour l'extérieur. Mais intérieur, lokola batu, a dit que soit côté na mutu amona na kat na ete, il s'en fout de l'intérieur. Mais bazo bosa neloko moko ke muto ya kela yo na image pe na ressemblance na ye. Azana besoin amona yo na kati propre libanda pe propre. Azana posa amona sembo. Ana posa amona donc
propre partout. Mais bato mona baza ko investir te pour la propreté ya kati. Baza ko investir de l'autre côté. Ils s'en foutent à ce qui concerne l'intérieur. Le problème qu'a pour eux, ce n'est que l'extérieur. Or que non. Non. Nzamba Nzambe ya propre. Le Dieu que nous servons, a Nzambe ya propre. Nzambe oya kela biso na image pe na ressemblance na ye. Aton nimelaka ye te. Mais yeba ke muto ya kela yo, nzambo ya kela yo. Aza Nzambe ya propre. Aza propre partout. Et lokola aza propre partout, yo po bengami na kozala propre. O bengami na kozala propre, ya kotia bopeto na kati na yo. Ya kotia bopeto na kati na yo. Et soko remarque que moi salité koti. Soko moni ke mbindo ekoti. Tozalaki na yo ko vivre na kati ya salité, ozalaki ko yeba te ke esengela kozala propre. Yango Nzamba memele o message oya koloba kombola bopeto. Nzamba za ko benga yo na kati na ko kombola vi na yo. Nzamba za ko benga yo na kati na ko kombola vi na yo, na kati na ko purifier vi na yo, na kati na ko longola salite nyonso na kati na bomoi na yo. Ya kosala ke bomoi na yo ezala propre liboso na ye. Ya kosala ke bomoi na yo ezala sembo liboso na ye. Tanga zotala yo na kati amona propre, atali yo libanda amona pe propre. Tango na uti koloba ke ezana batu mususu o ba comprendre ko sala propriété ya libanda. Toko zo exemple ba européen. O mona ke bango baza vraiment tout cas côté à côté bopeto na banzela na bango, na babalabala na bango, na bandaku na bango, en tout cas baza vraiment ko embellir. Baza ko embellir. Mais mukie o ya ba européen o kokuta ke non baza ko embellir pe na kati. Okomona mukie nde baza vraiment ko embellir na kati. Ozomona. Ok, Nzamba na besoin toi embellir partout. Toi embellir partout. Mais si on est à niveau africain donc mawa plein. Kuna ba mususu ba comprendre que te, il faut neka ko bongisa na kati. Il faut ka ko bongisa na kati. Il faut ka na kati ndeza la propre. Il faut ka na kati ndeza la soin. Mais libanda bazo babosana. Libanda batika na bango salite. Omona mutu asambela makasi. Mais ndaku na ye esika zo vanda salite makasi. Okomona balabala o église eza. Mais otali niveau ya balabala o regretter. Molobi mezana bato babele la kanzambe ya propre awa. Yana bato babele la kanzambe oyo ya bosembo. Yana bato babele la kanzambo alinga kasalite te. Mais comment bato balekana na balabala o mikolo nyonso. Balekana na balabala o mikolo nyonso. Me bazaka te na souci te. Ki ata mokolo moko to tele malelo to bana kosala basalonga babalabala. To tele mato bana kosala no basalonga babalabala to longola no basalite na balabala oyo. Omona bazate. Bazate. Ozomon. Donc, eza lokola bato bazo comprendre message yango malamu te. Bato bazo sosola penza malamu te. Ke Nzambe tanga zolo banabiso sur affaire ya propriété. Propriété ezo simba ba domaine nyonso. Propriété ezo simba kati na biso ezo simba pe libanda na biso. D'autant que tozo bongisa libanda, tozo boya salite, tozo boya bambindo nyonso tu na nenga libanda, esenge pe na kati to boya pe mbindo. To boya pe mbindo. Eza te ko boyi mbindo na kati, me libanda otiki mbindo. Eza pe te ke libanda boyi mbindo, ale na kati otiki mbindo. Non. Nzamba sa na besoin ke tolongola mbindo partout. Partout, tout le monde mbindo. Donc, to chasser ango vraiment et la musique à la biso. To kata na pena na mbindo penza likasa nenge zalaka na bumwana tango tozokola so kangami na mutu ennemi.
Au moins, tant bokanga mene, tokata na likasa, toloba na lisusu te, toloba na lisusu te. Bozu pe likasa pe opasa, likasa pe yango, likasa pe yango. Likasa pe yango, tokata na likasa. Tokata na nazota journal otokata. Tokata na likasa, tcha, bakata ni pe likasa. Bakata ni na bango pe likasa. Ba oloba na lisusu te. Po mona pe muta olobisa pe muninga za te muna mutu ba na kwena yi. Siko lokaso nzamba na bezo tokata na pe ande na salite. Dona salite pe na tokata na pe na nde ba pe na keno tokata na pe na lokasa. Do tokata na pe na lokasa. Donc il n'y a pas match entre nous et les salités. Donc coopération exacte entre biso na salité. Toko coopérer te. D'autant que na kata ndaku na omoni mwa mbindo moko evandi kalikila ngo ndeni folongo lango. Do zwela ngo penza kombo nettoyer penza zo penda nini aspirateur aspirer longo la salité wana. Longo la pena salité wana parce qu'il y a pas match entre toi et salité. Match exacte coopération exacte. Donc faut on marcher le ko nzambe na biso nenga tambolaka. Ndenga loba eke donc atakutu ko ganga ya mutu oya akomi salité. Toko loba ya mutu asa salité so so lobe pa na ye ya koma koyoka ngo makelele. Donc e koma ko déranger. Donc biso pe salité fait koma ko déranger biso. Salité pene fait koma ko déranger biso. Et déranger biso pena tango moni pena ke ndaku pe salité bodo faut koma mal à l'aise. Il faut comme mal à l'aise. Il faut vous mettre déranger yo. Jusqu'à ce que tant que propriété recote dans l'environnement, on se sentir à l'aise. Alors pareil pe na kati na biso. So ke za na lisumu moko boye na kati na yo. Tant que tolo be la salité ya kati eza lisumu. Salité ya kati eza kobuka mibeko na Nzambe. Salité ya kati eza désobéissance à la parole de Dieu. Salité ya kati eza donc kobuka mibeko na Nzambe. Yango wana soko moni na kati na yo buki mobeko na Nzambe ko se sentir à l'aise. Jusqu'à ce que fo lisumu wana obimisango. Jusqu'à ce que mabe wana il faut bimisango. Jusqu'à ce que penza il faut se débarrasser bokata ni pena lokasa na lisumu wana ndo se sentir à l'aise. Parce que Nzamba a besoin que kati na biso ezala toko be onini donc cave ya kovandisa ka masumu te. Na kati na biso ekoki kozala jamais cave ya kovandisa ka masumu. Ekoki jamais kozala banque ya kobomba ka ba masumu. Non. Eko kozala banki te. Ozo salaka nango penda ezo tournaka mbongo wana ezo kotaka do soke kote tourner ezo multiplier te. Biso to benga mi pona ko multiplier masumu te. To benga mi pona ko demere pe na kata lisumu te. To benga mi pe pona ko coopérer na lisumu te ko vanda na lisumu te. Mais to benga mi pona ko zwa lisumu ko bwaka ngo libanda. Lisumu ekoki koya lokola libaku na vi na yo mama. Lisumu ekoki koya lokola libaku na vi na yo papa. Tangu lisumu eye zwa yango bwaka ngo libanda. Senga bolimbi sepai na Nzambe. Ya liboso nanu reconnaître mabe na yo. Yebisa Nzambe na reconnaître mabe nanga. Ke na kwa isami na likambo boy. Na sumuki na likambo boy. Esenga pardon. Nzambe limbisanga. Nzambe limbisanga. Na sima ya kosenga bolimbisi. Yebisa Nzambe na sengi makila na yo. Epeto langai. Parce que il n'y a pas le pardon du péché sans l'effusion du sang. Donc to senga ke makila na Yesu epeto la. Pona toko ma propre. Parce que Nzamba lingi na ye salité te. Mais ce que ozo alisumu oza kwa ankesango. Ozo alisumu oza kwa ankesango. Lelo o ankese. Lobi o ankese. Lobi okuna o ankese. Eza ke ozo loba na Nzambe zana musika nanga. Eza lokolo ozo benga na Nzambe. Ya lokolo ozo kata coupure na yo na Nzambe. Ya lokolo ozo kata relation na yo na Nzambe. Ya lokolo ozo benga na Nzambe musika na yo. Mwa Nzambe apusa na pembeni na yo ezate.
ndenga lobaki abingana papa na nga tokoya kovanda epai na yo. Mais soki yo ozo sala o ezali mokano na nzambe te, nzambe akovanda na kati na yo lolenge nini. Nzamba kovanda na kata motema na yo koma. Soki na kata motema wana etondisami na makamba mabe. Na kata motema wana etondisami na via mbindo. Na via mbindo, na via mbindo, na via salite. Soki motema wana etondisami na via salite. Nzamba kwa kovanda ndenge nini? Nzamba kwa kovanda eske escroquerie zalara te. Nzamba kwa kovanda esika mensonge zate. Nzamba kwa kovanda esika koyineza te. Nzamba kwa kovanda esika makama mabe zate. Soki makama mabe vandi wana, nzamba oya ovanda wana te. Omona nzamba kozala musika na yo. E soki nzamba komi pe musika na yo mama nanga. Okomi pe na insécurité. Soki nzamba komi musika na yo, eza na désavantage na yo. Mama, na mokilo biso tozo vanda oyo. Mokili mbutu. Mokili ya ba problème ebele. Mokili ya ba situation ndenge na ndenge. Lelo baluki bolo bezongi boy. Trouble na trouble. Mokili oyo batu bazo koma de plus en plus banyama. Mokili oyo batu baza de plus en plus ko s'éloigner na nzambe. Mokili oyo batu bazo vivre lokola bangulu. Soko te nzamba koma musika na yo. So na yo ekozala ndenge nini? So na yo ekozala ndenge nini? Okoyeko kuta na likambu lelo komelo likambu moko penza ya makase yeli yo. Soko vivaka na kati na salite. Babike na miniti wane kokoma ke ato beleli nzambe. Ato osali lo sambo prier. Donc prière na yo ekomi makelele pa nzambe. Donc ekomi dérangement pa nzambe. Nzambe moya yoka yo ezate. Nzambe moya exaucer prière no ezate. Nzambe moya pesa oposa motema no ezate. Parce que donc salito yo za nango ete nzambe musika ke makambo no nyonso donc eso ko intéresser soute. O belela e o ganga o sala besa ko intéresser o soute. Et ça na désavantage na yo. Oye comme on a besoin secours ensemble que na kata likambo boye nzambe na besoin osalelanga nzambe moye loboko nzambe ekoma na vie na yo ezate moye loboko nzambe ekoma place yo ezate po ya ko secourir yo moye loboko nzambe e ya ko intervenir na problème na yo ezate parce que place oza tellement sale. Ozo vivre na kata lisumu, ozo mesana na lisumu, ozo baluka na lisumu. Do yo komisi lisumu muninga na yo. Siko tangu yo komisi na lisumu muninga na nzamba bi seke nga na koza sumu muninga na ete. Nga na kokisu ko se familiariser na ete. Ye asa komine na nga mususu nga na nga mususu. Siko mama na ngoko suka boni, papa na ngoko suka boni. Ndeko na ngoko suka boni. Nzamba zana besoin to petola na kati. Yango nzamba pambola bino vraiment bandeko bolandi. Tika nzamba sala bino bolam, bo s'abonner belé na kati na chaîne oyo. Ya kolobeze belé, nzamba zana posa vraiment ya kopeto la biso na kati